Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino banso na kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu liloba lya Nzambe elobi nini. Ezali ngai Tito Ngbanda. Eloko nini moto esengeli ya ndima po azwa lobiko. Eloko nini moto esengeli ya ndima po azwa lobiko. Yambo te napesa eyano na motu na mona. Esengeli tokende na livre ya Jean totala to examiner mai mwana ya Nzambe Yesu Christ aloba. Na Jean chapitre 3 verset 16 ezali verset bato mingi bayebi yango. Mwana ya Nzambe aloba boy. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mwana Nzambe alobi ke Nzambe tata na ye. Awa eza Nzambe ezaki Nzambe te nda zoloba awa. Ezali Jésus Christ mwana Nzambe nda zoloba awa. Alobi ete Nzambe waza tata na ye alingi mokili mingi. Alors asala nini? Loka Nzambe alingi mokili mingi asala nini? Apesa mwana wa ye oyo se moko. Omoni yo ndeko mwasi ndeko mobali. Yo koloba teke yo lingaka me yo pesaka te. Okosa. Ndakisa abolingo uti likolo epa tata Nzambe. Loka Nzambe alingaki mokili mingi asala nini? Apesa. Soko yo lingi ifo sala nini? Ifo pesa. Nzambe alingi mokili mingi apesa mwana wa ye Jésus Christ. Po ete motu nyonso liloba Nzambe alobi quiconque croit. Quiconque veut dire n'importe qui croit. Wako ndima. Asa ane ete akufa te. Kasi azwa bomo ya seko. Pona nini bozwi ya bomo ya seko ezali bobele soko yo ndimi. Mwana se moko ya Nzambe komona Jésus Christ. Pona nini? Eza mutu na kitoko. Iyano pe ezali ya kitoko. Po ete Jésus Christ azali se nzela se moko oyo ezomema bato epai ya tata Nzambe. Ye moko alobango Jésus Christ. Na évangile ya Jean chapitre 14 na verset 6 Jésus Christ alobango alobi apesaka nde yano alobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus alobi ki azali le. Alobi te que je suis un de chemin. Non. Omoni na mokili balobaka nzela nyonso ekende ekoma na Roma. Tout chemin mène à Rome. Mais pona bomoi pona kobika eyenge bene na liloba ya Nzambe pona lobiko eza obele ya nzela se moko. Nzela yango komona ngo nini? Jésus Christ. Jésus Christ est l'unique chemin, l'unique voie, l'unique route qui mène les gens au Père Céleste. Nzila monsieur ezate. Jésus-Christ a lobby, hein? Il n'y a pas une autre voie pour qu'elle n'ait pas tata. Alors, na solo la ki na bino dernièrement waboy. Na maye Jésus-Christ a lobaka na baye kolibaye na nzoto ne ase quoi. Na évangile à Marc. Na évangile à Marc dans le chapitre 16, dans le verset 15, tout le monde a Jésus Christ
Nzambe atindaki ya sewa ndenge autai totangaki na Jean 3:16 Nzambe alingaki mokili mingi apesaki mwana wa ye Yesu Kristo aye abotami Marie aboti ye akoli accompli mission na ye bakangi ye babaki okuruse akufa baboma ye akundamaka butu misato mpe mikolo misato na ase ya mabele Nzambe oyo akela biloko biso na nguya na ye oyo eza na ndelo te asekwisa Yesu Kristo na bawa Yesu Kristo ye moko amesekwisa te eza Nzambe mokili na nguya na ye nde asekwisi Yesu Kristo na bawa mais avant que Yesu Kristo akende oyo likolo abimelaka bayekoli baye abimeli bango mpe apesi bango mission esengeli bakende ko accomplir mission ezali nini alobi na bango boy na verset 15 ya Marc 16 allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alobi na bakende na mokili mobimba yonde ko esiko ozali siko ozoyoka ozolanda ngai. C'est ça le monde, ils ont fait partie du monde. Bonne nouvelle, on a bakende prêcher par tout le monde. Mais bate yango à toute la création. Sango o eleki ba sango nyonso na mokili, sango elamu o eleki ba sango nyonso na mokili. Ezali sango ya sekwa ya Yesu Kristo. Ke Nzambe mokili asekwisa Yesu Kristo na mawa. Alors dans verset 16 Jésus-Christ a continué. Oya kondima pe akobakisama akozwa lobiko. Oya kondima nini? Oya kondima ete Nzambe mokili asekwisi Yesu Kristo na bawa. Motomona ako bika azulobiko. Mais à continuer à lobby, celui qui ne croira pas sera condamné. Oyo akondimate que Nzambe asekwisa Jésus Christ na bawa, moto andimité. Azali déjà condamné. Vous avez Jésus Christ a obéi nzela semoko nzela ngonini. Nzela ngo yango wana. Kondima ete Nzambe asekwisa na bawa. Il faut ndima. Bato banso o bandima. Na kati ya mitema mia bango ke Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa. Banso bazwa lobiko. Baoyo bate ya bango. Que mwana Nzambe asekwisa na bawa. Pe baboya. Baza déjà condamné. Parole de Dieu est vrai. Bato bandima te eza toujours la vérité. Vérité change à gâter. Bato bazo changer mais Nzambe change à gâter. Parole épée change à gâter. Pe okoko amender le Nzambe te. O ça l'amendement te. Soit on dit, soit on refuse. Mais o Nzambe alaki et on dit au salam. Alors, ezate ko kena côté à sango o kena bana bato que côté à Jésus-Christ. Abotamaka le 25 décembre. To Jésus-Christ azaki mwana Marie. Oh, Jésus-Christ a sécurisé Lazare. Au côté à 1000 choses. Oh, c'est dans la Bible. Bato andimi pe. Bato bana ese ba obika. Ba obika te. Au côté à bango combien? Centaines de milliers de choses. Ba andimi pe yango. Ba obika te. Pour moto abika, il n'y a qu'une seule chose que moto a 50 pas à l'obiko. Et 50 moto andima, n'a pas moté maman que Nzambe a ce que c'est Jésus na bawa. Oh, na auto temps ezali clair na Romain. Na beaucoup à Romain chapitre 10 verset 9 tokutanga. Na verset 9, il y a deux conditions Nzambe a fait ça. Oh, n'importe qui. Jésus-Christ a quiconque croit en lui, le Fils de Dieu. Mais
Oh, mon tuyau, ça quoi appliquer. Soit remplir 2 conditions. Azul lobiko. Ces 2 conditions, elles allaient précéder un petit mot si, soko. Moni, batu bakasakane tinzamba force batu pa balingai. Non. Le vrai Dieu, nzamba ya solo, a force batu te. Le vrai Dieu appelle ça batu libre arbitre. Basta la choix. Bako lingae na motema na bango volontairement. Soit ba rejeter. Le vrai Dieu zanengona. Zabulunde le contraire, yende a posséder batu, a force batu ba adorer, mais pas le vrai Dieu. Verset 9, il y a Romains 10. Et lobi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur est Jésus, soko tatoli na monoko moyo, mokonzi Jésus. Jésus. On a condition liboso. Condition liboso, ceux qui ont entraîné ndeke, perroquet, alobake, loba Jésus mokonzi, nangai. Entraîné perroquet, hein, c'est tellement perroquet, comme un peu loba. Jésus mokonzi nangai, Jésus mokonzi nangai, perroquet zolo, est-ce que perroquet zolo comprendre? Rien du tout. Au quoi peut entraîner moi na mouké 3 ans, bani ko loba. Loba Jésus mokonzi nangai, Jésus mokonzi Jésus. Ah, moi na ko loba na e. Est-ce que moi na zo comprendre? À comprendre te. Condition ami balé. Ezali condition moko ya munene. O esengeli moto a comprendre ngo. Pe yango nde ekopesa moto lobiko. Yango na wote loba tout à l'heure kokende côté ya bado Jésus-Christ a boté le 25. Moi bato tonda maki bato ba se mobiliser. Moto moko ta bika na jour wana. Non. Eloko moko ti. Condition mi balé yango la plus importante. Et lobi, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, soko ndimi na kati ya motema moyo. Motema ezate, motema ezo pomper makila. Motema eze siko bomba ba sekele makamususu okoli ko partager na batoté. C'est ça, le siège de la vie personnelle de l'homme. Na soko ndimi na kati ya motema moyo ke nzambe mokila sécurité Jésus-Christ na bawa. Oji lobiko maïman so sala. Dans le passé, nzamba longoli yango apeso likabo eli mosanto komi mwana wa ye. Nzela ose moko ezome bato pa tata yango wana. Alors eloko nini moto esengeli andima po azwa lobiko ndeko mwasi ndeko mbalo zwe yanwa eloko wana se moko kaka esengeli yondima po azwa lobiko ezali se kwa ya Yesu Kristo esengeli ondima na kati ya motema mayo ke nzambe mokili asekwisi Yesu Kristo na bawa. Nzambe ya solo pe ya bomoi apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.